Voilà, alors deuxième partie, toujours pour tout que vous rappelez que j'étais malade, mon papa qui c'est, tout est pas nayo, l'ikambo ya christianisme, vous expliquez biso bien té, kimba on a yesu ba ibandela ki wapi, parce que bah tel c'est biso que NON na boko qu'on a biso, même mayo bazaki ko sala ba miracle wana ba koko na biso, ça a commencé même depuis le temps, tout ça, l'ikambo on a expliqué biso bien, na pesi yo na 3 minutes. Expliquez bien les Cambois. Yesu, les Cambois chrétiens, expliquez mon nom très bien tout l'anda. En 1921, révérend Jennings, bayakana koka moko. Balubi kimbango yo za negre. Yo yebi nzambe wapi bokutana kina Yesu wapi. Soki ya solo Yesu ayebi yo. C'est quoi telemisa moto yo. Jennings a sambela, muke koka wana telemate. Mais papa Simon Kimbango a telemisa koka wana na kombo ya Yesu Kristo. Alobi mkumbwa mfumu tu Yesu Kristo. Na koyela yo livre ya face à face ya Léon Morel. Wana papa azana prison to azawa pita ko sala sala mama. Wana na kamba na 21. Donc avant basala ye, donc avant prisonnier salima. Parce qu'avant bakanga mais c'est Morel la sala détour na kamba. Na o memelo livre moko face à face Léon Morel na Simon Kimbango on a tindela ko pe photo. Au moins Léon Morel a vendu, Tata Simon qui m'a vendu, ma colombo. Na tindela ki photo. Donc on a la photo place wana. Hein? Oui. Morel a sala détour. Mais tant Tata Simon qui m'a télémisa koka wana. Et là que sala ki ba mindele passe. Kimbango mutu mwe. Yesu bango bazwa ki ye na contexte na bango mundele. Autaki bakutanaki wapi. Hein? Or que tango batu bazolo ba tous les saints ils étaient des noirs. Oui. Mais tango Verkis a yembi nzembo bakangi Verkis. Vous comprenez? Mais dans le monde de ma poche en 2010, sotali na suka au monde ba comment les saints d'Afrique. Au monde ba tcha ba Abraham, ba Moïse, banani. Jusqu'à présent, sont toujours ba recherche à Sénégalais hein? Ils ont na mundele na kombo setité. Vous comprenez? Ils appellent na mundele polygame azalakati. Parce que polygamie, même Abraham Bazala, même Salomon, ils montraient qu'ils étaient tous des noirs. Vous comprenez? Donc, va changer combo. Donc, c'était. Non, changement, il y a combo et il y a changement sikoyo. Na epse ki jour wana, mindele tango bakomi na chela. Bakutaki, batunaki l'histoire. Nan babi non. La personne wana bando benga chela, ce n'était pas chela, c'est qui est là, kaka qui est là. Mindele nde na kobenga na bango. Oui. Nde ba changer par exemple, toujours papa de fait cardinal Malula. Oui. Tata na ye Ngalula. Vous comprenez? Maman na ye Zoana Bolumbo. Mais siko Mungala azobenga kombo ya Ngalula na appellation na ye Malula. Nde tikala Malula, ce n'était pas Malula mais c'est Ngalula. Vous comprenez? Appellation. Hein? Nde tikombo ya Mundele. Le mot Mundele uti wapi? Le mot Mundele uti un modèle. Non, uti na modèle. Bato baza modèle. C'est modèle là. Jusqu'au temps où bakoko bazoka kombo wana ya modèle. Ndesiko bakoko babandi ko benga bango banani ba modèle. Nde tikala modèle pour le mot modèle vient des modèles mais les modèles c'est noir parce que ngaso bokutinga na olia fufu. Quel que soit bato bazate so baye to kosanisa maboko. C'est là où place ba mindele ba mona ki modèle que bato basangana. Kasi ozolo ba malamu papa ki kasi place on a contexte on a ba yengo sko ba ina christianisme. Mais biso sko bakuti biso na boko na biso. Bandimi ya bango liso par là ozolo ba nini. Ça veut dire comment les mots c'est-à-dire ba ça ba modèle ndi ba ina christianisme. Ça veut dire comment les ba mindele soko du prédication ya prophète Mario William Abraham. Na Isaïe 18. Alobi civilisation oyo e ko bandana l'Orient. Après au kitana Occident. Après Occident nde ekozongi sa colonisation pour na coloniser monde mo mobimba oyo mais na suka nango bango nyonso tout bakokende ko se retrouver na ngomba ya Sion place oyo Nzambe azali omoni lelo oyo na 69 tango ba papa dangenda bakomi na Israël papa dangenda pa kisoloke na pa tango bakomi na Israël ouais photo mo pela ça ba fuka mabo ba letsa ba chapeau c'est vrai ils ont raison non mais tango bakomi na Israël parce que basalaka 3 ans mbule banda obetate na Israël il y a des images tango bakomi 3 ans mbule banda obetate à l'époque donc le premier ministre c'est Golda Meir mais tango babisi bango ne poto ndima bino boye awa na kombo ya Seigneur Jésus-Christ hein ya solo bino pe boza ba descendant ki mbango mbule salani mbule beta apa de ninda basambela mbule sala 3 jours 3 nuits ba image ça donc pour na yo et beta mana pouvoir ya Jésus-Christ mais ya sambela
Si on dit tant que biso donc tozo lo babiloko oyo hein. Ça veut dire papa qui c'est normal les camboso ba longoli les cambo Jésus Christ. So ba longoli cambo Jésus Christ na église qui bangi c'est ba to piquer ba crise. Au sentir ndeni papa qui c'est. So qui ba longoli qui ba lobi lelo. Israël ba kolo nango ba boyi. Oui. Débat Israël ba boyi siko. Mais il y a aussi des chercheurs ba so profil lelo qui ils ont solo le kuta. Ba Israël hein ba tuana ba boyi yango siko te. Mais au solo bapé bien que les cambo ya Abraham polygamie ça la biso comme Abraham ça le kuta parce que ils ont vu Jésus noir. Mais est-ce qu'on a combat Jésus parce que yomo solo ba awake Abraham azaki polygame pardonna kende Abraham azaki polygame. C'est-à-dire que Mundela sera polygame. C'est-à-dire que ça qui mutu muindu bazu ba changer combo ndenge selon yondingo lobi wana malamu. Pourquoi kaka combo Jésus Christ ne ba regarder ngo kaka na kati ya Bible wana wande ba changer te ya Abraham de ba changer. Non, le mot Christ ça veut dire quoi? Le mot Christ qui signifie croix. Parce que bato non surtout baza na kati ya difficulté, baza déjà na kati ya rouge. Vous comprenez? Or que ba noir baza na kati ya rouge. Vous comprenez? Ah. Na ko ebisa yo. Parce que pendant à l'époque ils ont mutu sali mabe. Faut donc kende ko che wapi na croix ba maboke wana comprendre hein mutu no so donc asali mabe ça dit c'est ozolo ba doctrine nini nazo mema yo na so mutu asali mabe donc na bakoko na biso pe bazaki na eloko bango banda kosala mais sikoyo parce que pendant le mot Christ est outil dans l'origine grecque ba ko mango na K H R I X I X parce que pour I eza I donc eza lettre O, le 0, dans l'alphabet grec. Exercice. Il y a mon avis sur O, Yowana, Papa Simon Kimbangu, Azana Azité. Merci. Azana Amérique. Merci. Vous comprenez? Merci. Parce que comme on dit, oh, biso donc tozo ko discuter les lois à vivre. Ça veut dire il faut aller place ya vandi. Donc Azana Katia Papa Kiangani. Non. Merci. Papa Simon Kimbangu, O Yowana Batuba. C'est Tata Simon qui manque. Merci. Parce que ça, Mbutu Likambo, il y a déjà. Oui, je n'en disconviens pas. Malamoto, que papa qui sait. Lélo, il y a déjà 5 personnes au Nganaroyeba. Narotanga ba kombote, narotanga nanote. Oh, bazali koloba que bazaba réincarnation ya Kimbangu. 5 déjà. Mbutu, tu es pé, pande ko bayangambi. Ah, ozo yoka ki marambo papa qui est salobi. Ozoyoka ndenge bandeko kimbangiste parce que kimbangiste nyonso baza na sima na ye en tant que chercheur na bango et belé balandaka so tel ça makambo ndenge lingomba pena kuna ezalaka bino bozali dans l'erreur wana bakartouche ezanga baeffet mais eza sikoyo nini oyebi lomo ona yekanga mokendi soki alinga bandémission lisese ezangaka te bana nouvelle génération boyoki makambo oyo mais nyamaliaka lideso autaka na kati ya lideso tande bakomisi mvuluzi kimbango motindami ya kolo Yesu bazo epengla ngope. C'est triste. Pourquoi? Parce que dès le début de cette émission na ibisa ibino et belé bafana na papa diangenda quel que soit ba âge na bango ba komana ba en fait biso na connaissance toleki bango na mbula elingolo ba ke biso neto incarna pena ba koshi baro il fallait bazala. Est-ce que parler zo banini? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Omoni mais il faut pas bamba mabanga na ba manque à savoir bo il faut pas bamba mabanga yo kana ebisa te mvulu fumu mukendi na benga ko gershon te na bi pourquoi na benga ko fumu mukendi po yo peno sala ke moni ba biloko bat ba no sola ngo boye ba sola ngo classe longo na sabanzete be bilomo epola ozo comprendre biso toza bana ba koko toko ya peka tena la tabarafia na ola tabe mais comme c'est lui le présentateur de cette émission Rafia ils ont présenté kazo sa émission mon et surtout on a déjà comprendre il y a cravate il y a civil suivant ozo comprendre mais ça va savoir te yoka talan bandero ba kimbangiste bazo photo ya kimbango moko kimbango fukami azo pleurnicher pas Jésus-Christ. Photo ane zala. Bazan aibi photo na loba mundele mo rafani azo pleurnicher afuka meli Jésus Christ. Vous comprendre ba photo ngo ezali. Moni ba photo ba YouTube ba biloko tozo beta ba maboke et ya ngona ba YouTube lelo pour vuluzi kimbango na kata YouTube okuteka ba komi Simon Kimbango. Vous comprendre ba changer histoire na été o ezana kata ba na mito ba kimbangiste. Ba histoire à dormir debout. Vous comprendre biso ce quand on a posé ba continuer ko aveugler ba touté. Je te dis que moi, je suis un kimbangiste du sang. Nkanda diandombe, nyonso to aza kimbangiste.
na lobi na bino eza état d'esprit. C'est-à-dire, au moins, il y a état d'esprit, bato bazala aliéné, il y a état d'esprit, bato le quoi, papa qui essaie. Peu fois qui m'embang on en kamba qui est le archive. Non, qui m'embang on en kamba. Nanyata déjà ma belle, on a nazana ba hormones, ya belle, nazana ADN, ya nazana chaleur, ya. Vous comprenez pourquoi? Oh, mais ça chercheur plus que ngata. Nga il suffit pour sa recherche, faut na qui m'en kamba te. Où ça la ndenge? Nga ko sa recherche naza awa. Ka ndenge makitangu ya zolo ba awa. Isi na pakata imbangu show na zongi. Nazoli yano. Oh, il faut na tourner. Vous comprenez? Oh, il faut na tourner. Car avant dernier, avant monsieur si là il faut na tourner. Vous comprenez? Oh, mon ande quoi, zo futa mutuka avion nini ya comme en Égypte, mi bengi chercher pourquoi kuna ndefu ba ke mona onon ba monate. Alors que au Congo ici il y a tout. Oh, ils a plus que même na Égypte. Na Égypte ba comment kuto côté ka babiloko na ya beaucoup qu'on a biso ba comment côté ka babike ko ba pharaon mona ba transférer on na France, ba transférer on ke bon alors que Égypte non ba zo tous ces chercheurs là hein au Congo so bango au sangisi bango na ba papa qui c'est bobakisa ta moi deux pasteurs qui mbangisi nga na oyanga moko na oyana beaucoup ta mon côté mais na ko incarner tous les livres de ce monde. Donc tout ça, pour toi, ça n'a rien d'impact. Ça n'a rien d'impact parce que déjà toi on a nyonso pour na voulu zikimbango. Alors so bo kende libandé za en Afrique kotuté. Parce que ba koko na biso ba bimaki de plus lointain possible. Oh ba koma même na ba Népal. Oh ba koma na ba Haïti. Na ba Haïti oh ba koma ozo comprendre. Ba kenda ka ba suka na Égypte ta. Alors kuna pe bo ke découvrir ba masolo ya kimbango. Bo ke kuta ba mamari. OK ozo comprendre. Bon que découvrir ba makambo mama ya kimbangu na culture Congo. C'est-à-dire et pas il y a ba chrétien kimbangiste, ceux qui le lo balongoli ka Yesu. C'est tout un problème pourquoi parce que bango aussi ba classe pe Yesu mombo ya mwindo. On se comprend. Au monde ndeko kimbangiste noir qu'il est, azo ya ko défendre biso kolo Yesu mais alatisi poso ya mundu na kombo ya mwana ya kimbangu. Plutôt na kombo ya mwana ya papa Simon kimbangu. On se comprend. Et ça normal ta. Donc et papa kimbangiste lelo ceux qui mindele ba yela ki biso na époque on a Lionel Messi. Ya Pembe lelo papa kimbangiste ba biso Lionel Messi ya mwendo. Ça y est le banni système il y a Christian il y a comment il y a Mangomba il y a Jésus Christ. Pourquoi parce que ce de chrétien ba papa le roi batata kuluto bazali nga na 5 prochaine émission ba ya ta 3. Ba ya ta 3 ba fandara. Je te dis ba pasteur kimbangiste ba ya ta 3. Ba o mema ba Bible mais nga na o mema Bible te to odinda na Bible na biso nyonso tout. Ba oyebisanga na nkamba bazana sika ba benga cours biblique. Bon que écoute na cours biblique na moi j'ai déjà eu à assister chez là. Vous comprendre. J'ai déjà eu à assister chez là et j'ai même un frère au sala qui te cours biblique voilà. Yo sala monte quand même. Papa qui ça trop. Yo ka ba pesa ka brevet na suka tout mais o écoute mutu te o pesa brevet ya obima na mutu abimi un historien o ya bi azui ayeko libisibiso makambo kimbango na kati ya Nouvelle Jérusalem to benga on kamba te parce que kamba ezasi ke ebombi sacrement ya mokili to benga on Nouvelle Jérusalem tu apprendras beaucoup côté mais tu apprendras o lo ba to ko apprendre savoir na kamba ba ke ndo apprendre le trois pouvoirs ba to ba ke apprendre Bible. Ok, tu peux monter à apprendre abimi à cours biblique nankamba qui n'a rien à voir avec la culture africaine. Vous se comprendre? Et ça anormal. Au monde même na kati pendant ba cours wana mona ke histoire kimbangu ba lekango parallèle au monde bazo classé kimbangu na ba Simon de Sirène o memela ki kolo eso kulus. Kuna ba web ce que na kimbangu pasa ki na kati ya Bible na ba verset pour là. On n'a pas le temps ya oyoka ba biloko na biso na génération na biso. On veut que Kimbango Zalaka place yo azawana. Azana conquéranté. Parce que Bible le biso na mokanda Exode nini. Azali nzambe azua. Vous pensez que nzambe na zuwa na Kimbango azala motinda mi ya mutu. Ah non mais il faut arrêter tout ça. Au moni bato ya Israël wana na okanisa même papa Zakope kulutu leki ya papa Kiangani. Faso pe système wana. Oya otanga kombo ya Yesu kuna 5 ans libanda kuna na Israël ba pesa ta inane merci na bango mais oya otanga kombo ya Yesu na 5 ans ba banda pe ko changer makambo non ce que ko simbate l'église chrétienne ce que ko simbate nga na ozonga kana loba na émission na ba papa za ko mesimbite kapo tato abotio papa dialonga na kenga ni babenga ke Messi apona ko la rappeler que papa dialonga na za plus que kolo Yesu avec des preuves tangibles.
na ba mambo fumudialunga na sala toyambaki ba Kolo Yesu chercheur azala jamais omniscient azala jamais Mais omnipotent omniprésent mais dialunga dialunga na sali omniscient ndenge wana bakomaka ligne ya Jésus Christ fumukendi kimbongiste nyonso tu okobenga awa kimbongiste nyonso tu okobenga awa soki obino bango ezali Jésus Christ ya moto mwindo merci tokozonga sima tosali ba analyse simple bakolo moto bayeli biso likambo oyo vrai ou faux na moto abana nyonso to Kongo bayebi keza bosolo bayeli biso bamemeli biso yango sikoyo tango bamemeli biso yango tokozonga avant bango bamemela biso biso to banda kosalela nini tobengaki dialunga na Kolo Yesu totolobaki tobengaki pungu tulendo kimbango fula mwana tolobaki bakombona mibalete toya ko questionner sikoyo kombo Kolo Yesu euti wapi banani nde bakolo nango n'est-ce pas eza ba babimi leo na Israël babiki kombona o tanga ngo inani d'emprisonnement papa question de biso likambo mbata kulusu na lobi na yo ba histoire nyonso tu ya bambata kulusu c'est faux et archi faux babete lo babiloko que non ba chercheur yo kana yebisa yo yo kana yebisa yo tous ces chercheurs là amemao ba photo ya mbata kulusu ou amemelo yango te ngai talinga tenga na yebike na lo ba vérité pourquoi parce que tellement déjà bakota ke bango bazali ba chrétien kimbongiste alors vous devez faire en sorte pour sauvegarder certaines vérités alors que la vérité est abstraite ba simba rango te ba mona rango te et finira par triompher yango fumudiange dans le baka qui vivra verra. Oso comprendre biso toyebi na kati ya spiritualité eloko na ke mabomba mi ya mystique ezana et comme mystique na kati ya eloko. Pourquoi? Parce que ba créer ba biloko eza ba puisque que si vous voulez aujourd'hui effectuer des recherches sur Jésus-Christ au sein de l'église kimbongiste, bo remona ba piste. Alors que eza ba biloko moko créer, inventer. Donc pour mbata kulusu existate ba créer ngo ba créer existate puis fumudi dialunga na kiangani le o babengaka Messi aza Kolo Yesu te je vous dis mes chers kimbongis aza plus que Kolo Yesu on parce que yaza na ADN envoluze kimbangu ce qui vraiment za la bongo nani oyebisanga le contraire Mutorib sanga le contraire. Ça n'est pas sûr que bango tout ba évoquer pour votre période ya papa diangenda ba yokaye ba comprena été biso mutu to ko comprendre avec des analyses spirituelles. Merci. Nelly Mokila Corée du Sud azosala signal déjà bazorlanda. Papa Sunda Alphonse ba yebi ba marambo ngamona ba koko na zoloba. Na ebisio na 6 ans on a kaka oyo mona na donc yaki nongo ba âge à préparation. Lelo na ki 37 ans na ngande na zaburi mutako yo kosanga mama vuluzi kimbangu te ayibisanga kaza motinda mekolo Yesu matondo toyoka kulutu papa kese tozongi no papa kese on dirait bobi na bino importance ça mutongo te Yesu boko misabena kimbangu motinda mekolo Yesu verset ni repesa ngai ya bible na biso to zipa bible to sola sikona kibokoko na biso bayangambi yoka siko dossier mbata kulusu ezobanda siko ba omotunde basala ba découverte pona koyebisa bino kutu ke vuluzi kimbangu na za grand matanga na écouté. Mais ça recherche scientifique sur le trace de Jésus-Christ. Comment cette histoire comique n'a pu jamais exister. C'est-à-dire pour nous retomber là. Moi, soldat qui mbango, bah au montoune, pas besoin il faut 3 siècles. Bah mito bongo, mais nous pouvons. Merci beaucoup. Ma vidéo est belle. Oh là là. Tout calmer dans ton osco. Papa qui est papa déjà pour kaza so bazoka ba marambo bazose. Eza muzoba na bisayo. Zala calme. Tala. Ba moni nakata hote. Te naza de chauffer. Na chauffer makasi. Papa qui zoseka. Omoni papa qui sembala prochainement soki papa qui ça y est. Papa qui c'est mata bible kotara na kati na ebi koleka na bakoro biblique na emba makasi ebisio. Emba makasi ebi. Mais la Jésus qu'est-ce na place embela vuluze kimbango ozomona c'est abstrait mais ozo tala ba papa nkutu makaza ya soki bayoki makambo oke mwana bakoko azo défendre kimbango azo tia ba valeur na ye mais yo même na ba commentaire rosa la classe te ba webi so il faut bandelo kendo yokola parce que kimbango yambona katali lo balanga donc batinde pas Jésus Christ kimbango ana motinda mité soki papa kesa rozela tinda atinda mona na elobi o ko représenter mais kimbango liboso na mutu te sima na mutu te matondo bien dit marambo yo to ya sikoyo ndeko bayangambi
il y aura ce que les Mbatakolus déjà au Bima parce que les chercheurs qui manient ça va bimisa qui va en Cambodge comme Mbatakolus mais pas qui même si nous chiquer va il y a pas boya qui les comme sur Mbatakolus alors bien qu'il va résister tout ça il faut boya on les sous mais toujours comprendre mais or que bande ko baby pas grand chercheur ba ko tel ça biso bon tout yo campé papa qui c'est mais sinon la parenthèse mon ko pona bande ko o ba be contacter biso bande ko basala ba terrain na bango bazali côté ka beta pona bande ko ya na côté à Menkao na $500 bande comme ça va contacter biso pour na bakita on a bango bazali un peu côté ka ba o ba un peu ressentir un peu concerné et puis bande ko pe bazali pour ça ya moi ma pan ou moi ba terrain on a bande comme ça va contacter biso côté en scellé et ali et puis na sans fil hein na sans fil papa mo razoté ka ba lu pan na bato ba robenga to cha bango contact na ba acquis des droits ba comment redévelopper et ça la bien mais entre parenthèses mon sous bande ko na ngai ça bande comme sous ba robenga botika au parleur botika journaliste ça la mosala na ye botika biso to sala mosala o biso to sala rabonde et pour ça que ba papa qui se basa la recherche sur makasi ba bande ko ba yanga basa la recherche makasi to pour ça rappeler ba basa la sur ba recherche makasi pour ba memela biso so ki biso to zaki ba on peut bon ça la recherche ça veut dire que ça cohésion ndé ça la bien mais et ça bande comme sous ozo benga ngai soi-disant ceux qui ba escroquer mbongo na yo ozana pour ça bato mo ya bien pour que ba ko peut trouver solution tout ça ndeko mo keni mekila ngana no natala boko ko so ke simba ka yo ye ba bato ya bien tout ça franchement faut pas venir me tenter bande comme sous faut pas venir me tenter ba comme millionnaire na mokolo moko te ba ngina na mokolo moko te donc nazala pour ça ya mbongo ya mutu te donc faut pas venir me tenter donc batou baza batou mangongi soko qui ne place ba escroquer yo moko mi kende le côté na yo oya royo ka so muté manenge tout que pour rapport na sunga mutu parce que nous payons nous tous ça ba sacrifice mo mba au parler au salara pour na que bande comme sous bazala wana o bazala na biso et belé ko to bazala na biso te pour ne pas même soutenir donc moi mukio to zala bongo donc ceux qui tous ensemble bon de qui tu dîner baloba o to sunga ba oyo parce qu'il faut aller plus na fin fond qu'aucun ba gauche tout pour nous rechercher ba vrai bateau ba vrai guérison tout ça c'est un grand travail qu'on fait et ça va sacrifice tout ça là bo éviter comment te payer rapport na yango ceux qui oyé tant ba hôtel sur ma ndenge mso bien tu viens pour nous tenter franchement là je suis désolé parce que congolais biso tolingi on veut tolingi gratuité pour nous bimela mutu pour mutu plus terra bima mutu mabe et place au Québec escroquer ba mbongo belé la bino bolingi bongo donc c'est à dire que on doit garder ba bande s'il vous plaît et qui parenthèse on a check un peu pour na bande ko mingi boy ba kessé sacrifice to payer ba éviter ma mni na monara boy éviter donc vraiment ils qui parenthèse moi on a le ba qui vraiment il fallait na le bango pour trop c'est trop voilà toujours ne peut pas papa kessé bête la biso ma solo papa cher Kulutu, bet, son lorsque moi les cambo awa, parce que bah toucher les cambo mata kulusu. Il y a le goût de salaté. Ma solo na pseza ya bomo. Ma solo na pseza ma solo ya kufate. Ma solo na pseza ya bomo moni. Mutuna mutuye moko amiyebi. Mbata kulusu ezali. Bato ba vanda na mbata kulusu bazali. O wana tozipiki papier. Donc bah même pas Yesu na ekulusu. Bato na mbata kulusu ba koya bango moko. Oya na bango. Ba ko expliquer mbata kulusu. OK. Tokoya na ba message ya papa Diangenda. Totuka maloba papa Diangenda o ya zoloba. Tokotala siko kombo Jésus Christ na kati. Ya maloba ya papa Diangenda. Place wana nde place tokosala l'évolution. Vous comprenez? Papa Diangenda vivaki na époque où déjà caméra ezalaki. Bande cassette déjà ezalaki. Photo pe ezalaki. Donc surtout wana ekoya kosala nini? Ekoya koleka awa. Omone eloko na kobisa yo omoni kwanga kwanga so pese mo mwana muke donc so pese mo mwana muke ofina mo mala muté ofina mo na epeso alangwa uza constipation uza hémorroïde mwana muke biso balobaka libende o ya cher so ba simbise mo mwana muke aotetela montika vous comprendre aotetela montika ça veut dire tant que tozoloba makambo kombo kimbango c'est que kimbango existaka bon tant que tozoloba kimbango mboka na ye nkamba. Ce n'était pas un auparavant. Ils allaient à un village, car on a un village. Il y a un combo de Mbanzambol. Donc, avec le chef du village, il y a un combo de Mfumumfuti. Il y a une photo de Mfumumfuti. Combo de Mboka, il y a un Mbanzambola. Vous comprenez? Le temps où toujours le Bamakam. Ce que on a qui est sénani, on a qui est sémon, il y a beaucoup de mois. Vous comprenez? Ça veut dire avec qui? Bref, on a le belé. Mais on a ici au caca. Les Kambuta motozolo bela yango il faut tous alana be élément na yango mais na ke mulaité
émission ya mibale yo pesa ya jour Oui. toya na ba vidéo Voilà. na ba audio papa Diangenda Mamba Soloba. na compte à Jésus-Christ Voilà. alobani Nini. Matondo. wana na six Matondo. Voilà. c'est bien.